kasi molimo ya nzambe ezalaki kotepatepa likolo ya mai e topesi bino motuna ya yambo na nzambe na molimo ya nzambe na mai ekelama te po ntango mokili ezangi lolenge molimo ya nzambe ezalaki kotepa likolo ya mai. Bino bandeko balandi, bino bandeko bakristo bokosimbaka Biblia, bopesa biso eyano. Mai ekelamaka mokolo nini pe lolenge kani. Soko pasera kozwa 10 ya mwasi ya ndumba chel. Po fuluka soka zaki koyamba mibali zomi na butu moko, akoma na bango kama, akoma na bango tuku na mitano, to akoma na bango boni. Libonza ya chel, 10 ya chel, ba pastoro bakozwa, to bakozwa te. Na bonzambe na ye. Est-ce que yebaka te ke Eve akolia kaka mbuma? Soko yebaka ke Eve akolia mbuma. Bokasi nini na bonzambe na ye nzambe wana salaka pour protéger Eva ali ya mbuma te. Donc mokolo mobimba Eva si ali ya kimbuma. Amemi pe mbuma na ye pa ya Adam a convaincre Adam. Adam pe ale mbuma nzamba monite. Tena pokwa tango yo ngonga ye nzamba zaki koya kotala bango. Épître soko de Paul na ba Corinthiens. Yoze na mwanda, yoze na kimpese, yoze na Goma, yoze na Kisanga, yoze Corinthiens. Makambo yo Paul alobaki na ba Corinthiens tali yo na nini? Mais nyoka li aka putulu te. Boyebi ke nyoka li aka mpuku. Sika nyoka oyo balobaka kolia mputulu. Nyoka wana abunga to azali. Po balobi tango akosi Eva balobi na ye oko vivre kako kolia putulu okongoloma libumu bomo ina yo yonso. Metolobi nyoka oyo alia kaka putulu azali to akufa. To komi wana Nzambe tango sololi na dana Eva bapesi rapport. Nzambe wana a réagir na kanda meto tuni na bonzambe na ye. Est-ce que tikalaka ko yeba te que Lucifer a ko finir par ko gagner Adam et Ève? Po ya yeba kama makoya. Po nini ye nzambe na bonzambe na yete alobaka kaka Lucifer limwa lokolo bandi ezaleli mabe. Po nini ye nzambe yango abwaki ye lisusu na se. Po nini nzamba boya libonza po moto na moto bonzi libonza ya mosala na ye ndenge ze recommandé. Po nini nzamba boya ya Kaye andima ya Abel bopesa biso biyano. Nzamba ze carnivore. Ali akabe misuni. Ali ngaka matiti te. Matondo bande ko balandi émission Bayindo Bola Muka. Mboto mabota mabino mbote na bande ko yonso bo mesana ko landa biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bande ko yonso bo ebibongo ko landa biso libanda ya mboka. Nandila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Bayindo Bola Muka. Ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo puta mwantango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuva to maya tombola yango moindo alei na bisuka ya dendo na mokuse moindo mobola ya mbonzoka nde ye moto fandi na mabele yentonda nkita Talantina nesongi ya nzila mfumu kusuke muzala mpanda na Angola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine vutuka mfumu kimbangu baye lisusu bongo kozongisa moindo na esika bungela Talantina manaka mabiso makobienge makabongo bayindo bo lamuka tokolikia
utamwa ntango tozalaki lisusu penza te na bino elongo na nzela ya manaka ye tokolobaka analyse to mpe tokosimbaka bongo mayema tali bongo sociale ya baindo. Tokanisi ngunza na biso kuna na eteni ya mwanda ngunza mwanda ngoma kakavela ngunza boko ba mosala na bino na eteni wana topesi mbote mingi na bandeko yonso ya eteni ya mwanda, bandeko ya mwanda village, bandeko ya Kindofula, bandeko ya baki, bandeko yonso o bazwi tango bongo ya kolanda biso tolobi kimia mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokanisi papa na biso akela ponini te, papa na biso kuti tata malulu ponini te, tata na biso loi molongani ya nengwa kula tokoba itumba ye ya lobiko ya loposo moindo yango nde toyelaki na oyo mokili. Lelo tolobi bobenga na ino bandeko yonso bobenga bandeko ye bazeli banda ata bazeko bandeko basi bazeko sukula basani bobenge bango, bandeko babali oyo pe baze na ino kobete masolo ya mindule libanda bobenge bango boloba ndeko ndombela lobi tobenga bino lelo manaka lelo tolingi kaka totuna mituna, lelo tokotuna be mituna biano boko pesa to boko komela biso na numero yeze affiché liboso na biso sima pe ya mboto sukisa manaka toko rappelo bino numero yango tango mosusu na bayo awa na République démocratique ya Congo bakolandaka biso na nzila ya radio bakozala na ntango te ya komona bongo numero toko rappelo numero bokomela biso mituna baye ya WhatsApp baye bakobenge botuna mituna lelo biso tokotika bino be na mituna yango tolobi bolanda biso na mokolo mwa lelo sans tendance sans parti pris po nini tosengi ndenge wana lelo tolingi lisusu tozonga na ino na mokanda ya Biblia toyambi mituna ya bandeko mike basusu bakomeli biso na kanda ndeko ndombele antichrist, ndeko ndombele lifeleze po ya bino, ndeko ndombele bino bokozika na moto sauf bandeko mosusu pe bazalaki na compréhension basosoli biso pe bazeko ko bakososola biso ezalaka bendenge wana lelo bokumisi Yesu lelo bo prôner religion chrétienne lokola religion ndakisa metango ye na ino Emmanuel ango yaka na Israël bana Israël bandimaka yete il est venu chez les siens, le sien ne l'ont point reçu. Wana ndenge mokanda na bino lobi ayaki po ya baoyo ya ye bayambaki yete e Biblia oyo lelo toze koyoka ba pasteur ba telemi okoleka balabala te ata na ba fanfon ya bamboka l'église soi-disant des sommets et telemi et kotaki awa na imposition kokata maboko kokata bakingo lelo ba génération botami ezali komona Biblia lokola mokanda ya ndakisa na baye bazalaki 1500 1600 1700 1800 depuis 1900 bayebi ete Biblia ekotaki na imposition bituna yebiso tokotuna lelo ba pasteur bayebisa bino te les choses cachées à Dieu et les choses révélées à l'homme. Ba pasteur tolobi bien ba pasteur ba pesa biyano to bino pe soko bozena biyano bo komera biso na WhatsApp bo pesa biso biyano bo tia na ba kombo na bino mikolo zeko yana lisungi ya ndeko maisha image tata kwaku toko zonga lisusu na manaka ye toko pesa pe bapwana bino tango tozwi mokanda ngai nalekisaka eloko te inaperçu bankulutu na biso basalaka loyembo balobi mituna ye tozwi ye ya note na mokili tokoluka se na Biblia
wana po batiaki Biblia lokola unité de mesure ya spiritualité. Wana po batiaki Biblia lokola unité de mesure ya mayel, ya intelligence. Wana po batiaki Biblia lokola unité de mesure ya sagesse. Yango balobaki mituna yeto zoi e ya note na mokili tokoluka se na Bible. To bandisika na Biblia yango po to banda koluka na ino te mituna oyo to zoi ya note na mokili. Me to tala na ino kaka yango moko Bible. To sosoli ete yango moko Biblia. Ezena ba point d'interrogation ebele. Ezena mituna ebele biano epesa mate yango moko Biblia. Ebangisi biso. Oh, bongo soko biso toko jua. Mituna oyo to joye ya note na mokili to kenda koluka na Biblia. Boni ye moko Biblia zena mituna oyo ezanga bia. Lelo toko telema kaka na Genèse toko ndala bina lingaka ko pese ba référence te. Lelo mituna na biso miko telema kaka na Genèse. Tokei ko fongola Biblia. Balobi, au commencement, la terre était vide et uniforme. Mokili alaki pamba, pesanga lolenge. Mais l'esprit de Dieu mouvait au-dessous des eaux. Wanatango, mokili zene lo côté, ezanga pe lolenge. Kasi molimo ya Nzambe, ezalaki kote patepa likolo ya mai. Et to pesi bino motuna ya yambo na Nzambe na molimo ya Nzambe na mai ekelama te po tango mokili ezangi lolenge molimo ya Nzambe ezalaki kotepa likolo ya mai. Bino bandeko balandi, bino bandeko bakristo bokosimbaka Biblia bopesa biso eyano mai ekelamaka mokolo nini pe lolenge kani po Biblia elobi yango te. Balobi ne bandeli molimo ya Nzambe tango wana mokili na ino esalami te ezangi lolenge ezalaki vide pamba, me molimo ya Nzambe ezalaki kotepa likolo ya mai. Donc na mai na molimo ya Nzambe ebandaki tango moko. Bino baye boze kolanda biso tango bokokomela biso boloba tango nini Nzambe akelaka mai. E soko tozongi kaka na Biblia po tolobi toze wana lelo na Genèse bokomona ke na molili mwindo balobi mokili ezalaki obscur molili elema lisusu ya mibale molili pe Nzambe akelaki yango te. Molili pe Nzambe akelaki yango te. Nani akelaki molili pe tango nini to pusi to yeisika na yebo na bonzambe ya ye mozalisi ya tango wana. Balobi nyonso ezalaka peto kuna na paradis. Nyonso ezalaka peto po lelo soko moto asali lisumu soko moto asali mbeba balobi Satan nde akoteli yango asali lisumu yango abomi yango aibi yango asali kindumba po Satan akoteli. Mais to joine bandeli ya mokili pene ya Nzambe nyonso ezalaka peto. Mais molimo mabe ekotelaka Satan a jalouser Nzambe eutaka wapi. Po Satan akoti sa jalousie. Po lelo soko moto aze jaloux bolobi Satan ndi akoteli. Mais ye Satan zalaka ange de lumière pene ya Nzambe. Et tout autour ya Nzambe mabe zalaka te. Yonso zalaka malamu. Mais molimo mabe ekotelaka Satan. Lucifer abanda ko jalouser Nzambe, a se comparer na Nzambe. Molimo mabe wana eutaka wapi? Eutaka wapi? Tolobi lelo tokenda na bino malembe
tokende na bino penza malembe. Otango bobengi ndeko Ndombele antichrist, ndeko Ndombele, bo linga mayele na bino te. Bo linga mayele na bino te. Pe bakosa bino te. Soko tuni motuna o ndeko Ndombele azeko tuna yango lelo te. Azeko bela liboma te ndengeni. Esika bakanga mayele ya bato. Soko lingo tuna me ndenge nini awa balobi okobela liboma keba babangisi yo. Melelo ndeko Ndombele asungi bino. Ebangisa bino te bokumba mituna na ba pasteur na bino. Bapesa bino biyano. Ou soit soko bakopesa biyano te bo sosola ete mokanda waneze limité. Pesa lami likolo po ya ko désorienter moto moyindo. Totuni lisusu motuna. Lucifer a développé jalousie. Molimo mabe wana bino nde boko yebisa biso tango boko yanola biso. Tango ekoteli ye a manqué Nzambe respect. Etumba ibandi na Nzambe. Lucifer a signé Nzambe. Nzambe a bengi soko ange Michael a péché ordre. Bwaka yena se. Totuni lisusu motuna. Mais po nini Nzamba ekrazaka Lucifer te. Na esika babunda lisusu na Michael yambo babwaka yena se. Po nini ye Nzambe na bonzambe na yete alobaka kaka Lucifer limwa lokolo bandi ezaleli mabe. Po nini ye Nzambe yango abwaki ye lisusu na se. Lelo na bino bayiboze kolanda. Tango boko komela biso. Na etumba ya Lucifer, manque ya respect ya Lucifer epa ya Nzambe. Na baye ya mokili. Adana Eve basalaka yambo. To Satan babwaka ye yambo. Po balobi malheur aux hommes de la terre, car l'ennemi est descendu vers vous. Yango totuni na etumba ya Lucifer na Nzambe na kozala ya Adam na Eve nini ezalaki liboso. Lucifer abundaki na Nzambe liboso to Nzambe mikelaki na ino mokili akeli Adam na Eve sima baswani na Lucifer po aloba malheur aux hommes de la terre, car l'ennemi est descendu vers vous. Tokei na motuna mosusu soko yo tata, lelo to monaka tata ya mosuni, aze prêt à se sacrifier pour abikisa bana na ye. Soko yo tata, obundi, na monguna okokite, boni okotinda monguna wana na ndako esika bana bayo bazali. Po ye Nzamba ndongwani na ino na Lucifer, akokite. Aloba na ange Michael bwaka ye na se ayebaki ke bana baze faible, ayebaki ke moki bana ya mosuni bakokoka te ko résister contre esprit Lucifer po azalaki ange de lumière, alekaki presque ba ange luyonso na grade. Boni abwakaki ye na se. Ye Nzambe asali mokili. Tobi lelo toze kotuna kaka mituna. Toze kotuna kaka mituna. Soko boko benga ngunza mwanda ngoma na bino bande ko boze kolanda na mwanda. Boko mela bango, botuna bango pe mituna. Soko pe boko benga biso ndeko Ndombele bo bengi biso na 089 86 222 07. 089 to plus 243 89 86 222 07. Même numéro wana ezena WhatsApp. Mituna na bino toze ko zila. Biso tolobi bokenda ko tuna mituna ye, biso toze ko pesa epai ya ba pasteur na bino, epai ya ba évêque na bino, epai ya ba sango ye bayaka na Biblia awo. Ye Nzambe na bonzambe na ye, balobi Nzambe amonaka lelo lobi pona lipe libela. Nzambe amonaka na mai, na zamba, na mabele, na se mabele, na se mai, na kati ya libanga. Mais po ye Nzamba kenda kotia
arbre ya connaissance du bien et du mal na jardin d'Éden. Est-ce qu'il y a quitté que Adam et Ève va finir par coller en bouma? Ce quoi y a quitté? Est-ce que Nzambe wana est omniscient, omnipotent, omniprésent? Point d'interrogation. Ntina pezalaki nini po ye Nzambe yango akenda kotia nzete wana ya connaissance ya mabe na malamu. Po akelaki bana na ye na malamu ezalaki na ntina te bana wana bayeba mabe. Mais po nini atilaki bango nzete ya boyebi ya mabe na malamu. Esi matango ati nzete wana ya mabe na malamu. Na bonzambe na ye. Est-ce que yebaka te ke Ève akolia kaka mbuma? Soko yebaka ke Ève akolia mbuma. Bokasi nini na bonzambe na ye Nzambe wana salaka pour protéger Ève ali ya mbuma te. Lelo na lobaki na kotuna kaka be mituna. Tozebe na jeunesse toko kenda malembe tolekaki nzila oyo. Lelo tozene leko ya science. Mais par rapport à mituna, pe maebandeko bangangi tango babengi ngai nde na lobite. Tokola kisabine zena makambo ebele bobanga ka kotuna mituna mezalaka na ntina. Yango lelo biso nde kondombele botale to zwing tango to bandi kotuna yango eme mape bino mituna wane pa ya ba pasteur na bino. Evale imbuma. Tango evale imbuma ye Nzamba mona kite ke awa evale imbuma azokenda kokwisa lisusu Adam. Po nini a protéger ki Adam te Adam ali ambuma te. Tango evale imbuma po balobi Adam a rejustaki aboyaki na ino kolia mbuma. Tango Eva memi explication lobi tala mayele oyo mbuma oyo soit disons soko tole yango toko koma mayele Nzamba bombela biso sekele ye Adam atuni Eva nanya ebisio makambo. Mais tango Adam zeko poser résistance Nzamba salaki wapi pour protéger. Non assistance à personne à danger. Pour le loto monaka soko babomi moto njonga njinga ya mapango na biso leta ya kangi bato bakolo batoka kindenga zeko nganga na butu balobi to kangi bino non assistance à personne à danger. Mais tango Adam zeko boya kolia mbuma oyo Eva yelaki ye Nzamba salaki nini pour protéger asalaki nini pour assister pour na bonzambe na ye akokaki akabola Eva lokwa ala mbuma soit disons tozeko lobela na ino mbuma Eva suka wana na négatif auti na ngwepa ya Satana Lucifer Adamu alia yango te. Mais non assistance à personne à danger. Nzamba kokate ko protéger Adam. Te Adam lembuma. Mais to tuni pe lisusu motuna mosusu. Mbuma nini na bambuma yonso Nzamba kela. Soko le mbuma yango osituki okomi bolumbu. Mbuma nini? Mbuma nini wana nzete nini? Mumboa, liboto, lingolo, avocat, cœur de bœuf, mondenge, marakuja, nini? Oyo soko moto alei amona katika libolumbu. Mbuma ya dana Eve baliaka. Nzamba mipeselaka yango kombo tote. Soko apesaka yango kombo. Kombo nango yalaka nini? Soko apesaka yango kombo te. Tango wana, si mipesaka kombo ya bambuma mosusu, to nano pe bambuma manzete yonso zalaka na bakombo te. Soko banzete yonso zalaka na bakombo po nini pe sikawa nzete ya dana Eve ezangaka kombo. Tobaki lelo toko tuna kaka be mituna malembe.
toze kosekame eze mpasi pe makambo ya ntina tokotuna mituna wana po tolakisa esika kani loposo pembe batiaka biso na kati ya ngungulu moko bakangi sikawa evale imbuma te evaze kosolola na satana po evali ya mbuma nzambe amoni te evale imbuma amemi mbuma pa ya Adamu Adam ale imbuma nzambe amoni kaka te lokola chaque jour balobi na Biblia be na Genèse wana nzambe alaki koya ko rendre bango visite chaque pokwa donc mokolo mobimba Eva si aliaki mbuma amemi pe mbuma na epai ya Adamu a convaincre Adamu Adam pe ale mbuma nzambe amoni te na pokwa tango yo ngonga ye nzambe azalaki koya kotala bango abimi na ndako na ye abandi koya malembe bato bayoki Adana Eve bayoki makolo ya nzambe bayoki bapa oyo toze kolobeze biblique totelemi kaka na ino na création na Genèse wana Adana Eve bayoki bapa ya nzambe bakei kobatama donc te nzambe alongwe na ndako na ye soko pa ki transport soko tambola ki na velo soko ki makolo nano ayebi te esika na zeko kenda Eva na mobali na ye Adamu aussi baliaki mbuma nzambe tango Adana Eva bayoki bapa ya nzambe bakei kobatama ye nzambe tango aye akomi esika kutanaka na bango bazete abandi kobelela Adamu Eva abandi sika koluka bango ayebi meme pa esika babatani abandi koluka bango na kobelela na konganga Biblia elobi ase kobelela bango sima ya kobelela bango tango molai Adamu andimi tata soko pe mama soko pe tata toyebi te mandimi boze wapi bango pe bazongisi tobatami yo ye pe nzambe nano amoni bango kaka ta ze koloka mongongo atuni bango bobatemi nga mpo nini bango bayanoli po toze bolumbu wana nzambe ignorant ayebi te ke esi baliaki mbuma na moi atuni bango wana babatemi ye kaka nani ayebisi bino ke boze bolumbu bango pe bayanoli satana akosi biso totuni po Adana Eva bayeba kombo ya satana nani ayebisaka bango kombo ya satana totuni lisusu kaka motuna neteni wana ye nzambe balobi amonaka na mai na se ya mai na kati ya libanga na se ya mabele boni aze kosala échange ya ba questionnement na Adana Eve pesengelaki na bonzambe na ya mona ke baze bolumbu esi bakosami esi balei mbuma mais tango susu batuni balobi Adana Eve bayokaki bapa ya nzambe nani akoki koyoka bapa ya molimo nzambe oyo Adana Eve bayokaka bapa na ye c'est un Dieu physique ou un Dieu spirituel wana mituna bokomaka mituna bokenda kotuna basango na bino bapastoro na bino beveke na bino esika kani bokososola ete Biblia eze mokanda ya boyindo te yango bakondanaka fumuki mbangu na prison ya bomoi à perpétuité. Il a interprété la Bible de sa façon. Bapa oyo Adana Eve bayoki bapa ya nzambe bakei ko batama. C'est un Dieu physique ou un Dieu spirituel?
ingeta mitune tikali epai na bino. Nyoka oyo akosaka Eva, nyoka wana azalaka koloba lokwa moto po balobi basololi azali koyebisa Eva nzambe akosi bino aboyi bino bolia mbumu oyo po bokokoma mayele lokwa ye. Liboso nyoka ye bandeli azalaka koloba lokwa moto, donc toloba sele nyama oyo azalaki koloba lokwa moto eze nyoka. Maloba ya nyoka ekatanaka tango akosi Eva, to maloba ya nyoka ekatamaka sima. Balobi aswaka etumbu okongoloma okolia putulu. Me nyoka liaka putulu te. Boyebi ke nyoka liaka mpuku. Sika nyoka oyo balobaka kolia mputulu, nyoka wana abunga to azali. Po balobi tango akosi Eva balobi na ye oko vivre kako kolia putulu okongoloma libumu bomoi na yo yonso. Metolobi nyoka oyo aliaka kaka putulu azali to akufa. Po nyoka liaka pe puku. Nyoka liaka pe banyama mosusu na zamba. Wana motuna yambo bapesa nyoka etumbu ya kongoloma. Nyoka wana oyo akosaka Eva azalaka na makolo kwa mokomboso, azalaka na makolo kwa mboloko, azalaka na makolo kwa moto, to azalaka na makolo lokwa lion. Mituna tolobi bozala na ekomeli na nkasa na bino bokomaka. Balobi tango akosi Eva, tango nzamba akei kosola na ba Eva na Adam, ndekanda wana amoni ke bana na ye batikali kokosa bango tango ya lalaki, nde nzamba yei kopinire nyoka yamba pinire Adam na Eva. Nyoka yambo ba piniru ye azalaki na makolo lokwa mokomboso, lokwa makako, lokwa moto, lokwa mboloko. Tango bapesi etumbu nde makolo ekatani akomi korampe, to ezalaka ndenge nini. Azalaka koloba po solola na Eva, to ezalaka ndenge nini. Nyoka oyo aliaka mpuku ye wana balakelaka kolia putulu to nyoka mosusu. Sika toze na ba espèce bele ya banyoka na mokili, ba espèce bele. Nyoka oyo akosaka Eva oyo nzamba lakelaka eze nyoka nini? Nyoka oyo akosaka Eva oyo nzambe alakelaka eze nyoka nini? Vipe, boa, python, anaconda, nyoka nini? Po banyoka wana yonso bakorampaka. Or soko infraction est individuelle. Nyoka oyo akosaka Eva yende se esengela kia mérité et tout. Mais totuni nyoka nini akosaka Eva? Couleuvre. Nyoka nini akosaka Eva? Bopesa biso kombo. Poto moni nyoka yonso espèce ya basorpa yonso bakotambola ka lolenge moko. Mais soko ezetum kakabe nyoka oyo akosaka Eva yende sengela ka zetumbu. Mais pour nini ba nyoka yonso ba boa ba python ba vipère yonso ba kongolo maka. Nyoka moko sala ki mabe mbebe la ndi ba nyoka yonso makole buka ni bango kolobesili bango te
te bopesa biso na ino biyano botuna bapasteur na bino tokomi wana Nzambe tango asololi na Adam na Eva bapesi ye rapport Nzambe wana a réagir na kanda mais totuni na bonzambe na ye est-ce que tikalaka koyeba te que Lucifer a finir par gagner Adam na Eve po ya yeba kama makoya Nzambe oya yeba kama makoya azen Nzambe mosusu to Nzambe wana pe ya ebandeli na tango ya Adam na Eve esika nini moto ya mokili akoki abatami ya Nzambe Nzambe aluki pa moni te totuni esika nini moto ya mokili akoki abatema Nzambe Nzambe aluka pe amona te Nzambe oyo alukaka Adam na Eve amona te Nzambe mosusu to Nzambe oyo akeli likolo na se bopesa biso bia posa ya kotondisa mokili Adam na Eve babota ebandaki tango Nzambe akeli bango na mokili to ebandi tango si balei mbuma totuni malamu mposa ya kotondisa mokili po Nzambe tango akeli bambisi akeli mbisi ya mwasi na mbisi ya mobali libundu ya mwasi na ya mobali mpoka pe mwasi na mobali munganza mwasi na mobali bowayo mwasi na mobali mpo bakoba bespèce na bango bowayo akobota libundu te akobota mongusu te mongusu akobota mpoka te akobota likoko te akobota munganza te mbisi na mbisi bakelie mwasi na mobali po akoba kozala na ye bayei na nyama na zamba lion mwasi na mobali léopard mwasi na mobali mboloko mwasi na mobali bakei meme na b'insecte ngungi mwasi na mobali nzinzi mwasi na mobali fourmi mwasi na mobali mais kaka Nzambe wana soi disant yebaki que pour ya ko se multiplier esengeli botata na bo mama ezala esangana po basala mosuni tango komi na moto abosani asali kaka mobali tango asali mobali asilisi toyebi te mobali oyo Nzambe asalaka azalaki mwana to azalaki mokolo Adam tango Nzambe akelaki azalaki Adam ya bebe to Adam ya tata mobimba to ya elenge mais Nzambe akanisi kasali erreur abengi lisusu ba collaborateur baninga na ye alobi il n'est pas bon que l'homme soit seul ebongi malamu te ke moto azala ye moko bazongisi moto balalisi ye pongi baye kobenda mopanzi po basala Eva yango totuni boni ye Nzambe wana na bibwele na banzete po na banzete peze na botata na bo mama na bambe to fleur eze na botata na bo mama mais boni na moto Nzambe abosani aya kosala kaka mobali abosana ke po moto se multiplier esengana ki kibo mwasi ezala bopesa biso biya
bandeko bosilika kate tolobaka manaka yebola ndaka biso sans tendance et sans parti pris. Loposo Pembe ayaki na mokanda na ye yenda yebeli yango sekele. Yenda yebeli yango sekele. Abengi yango mokanda ya Nzambe sika mokote Nzamba simbaka biki ekomeli akoma likolo nkasa. Témoin nango ajete. Ezalaka voté petit qu'à la 66 livres. Ezalaka mikande bele. Befanjou le selo Barabas yala. Balongola. Compilation de la Bible est en Salemi. Bangonde baponi. Mais ce que je veux dire, c'est que Kanda ya Nzambe. Botanga neno Luc 1:1. Luc 1:1. Le fruit de mes propres recherches, yambwezenano l'autre Luc azeko komela ndekona ye Théophile. Épître soko de Paul na ba Corinthiens. Yoze na mwanda. Yoze na kimpese, yoze na goma, yoze na kisangani, yoze Corinthien. Makambo yo Paul alobaki na ba Corinthien tali yo na nini. Épître soko de nani aux pharisiens, etali yo moto ya Lubumbashi ya katanga na nini. Etali yo ndeko ya mbujima ito ya Équateur na nini. Totuni poto kenda kosisa manaka. Libonza ezalaka elembo ya mosala ya moto. Libonza ezalaka elembo ya mosala ya moto. Balobi Abel azaki kobokola bibwele. Soko sengelaki na ya pesa libonza. Akopesa na mosala na ya salaka. Elobi akotumba mbeka. Pozaki moboko libibwele. Balobi kaya zalaki moloni bilanga. Soko sengelaki na ye apesa libonza epa ya Nzambe akobonzela Nzambe milona na ye. Botuna ba pasteur bino bandeko boze kolanda biso. Mpo nini Nzamba boya libonza ya Kaye andima ya Abel. Po nini Nzamba boya libonza po moto na moto bonzi libonza ya mosala na ye ndenge ze recommandé. Po nini Nzamba boya ya Kaye andima ya Abel. Bopesa biso biyano. Nzamba ze carnivore. Ali akabe misuni. Alingaka matiti te. Bandeko balande tambeze ngonga. Bandeko netenya reji baze ko sala biso lembo kuna tokomi ko benda suka. Mituna mise mike. Tukukoba na bino malembe. Mituna yeto tuni na eteni ya yambo bokumba yango. Na soi-disant basali ya Nzambe. Babo ya koyano la bino te. Balo bana bino te les choses révélées à Dieu et les choses cachées. Les choses cachées à Dieu, les choses révélées à l'homme. Te bape sabino biyano. Po ba yemba kalo yembo mituna yeto zoe ya notena mokili tokoluka sena Biblia. Ingeta mituna wana biso to zoe yango biyano te yango tokei kotuna mituna. Po nini Nzamba boyaka libonza ya Kaye na boyaka libonza ya Kaye bolimbisi andimi libonza ya Abel. Totuni soko libonza ezali elembo ya mosala ya moto pe yango kosala ete Nzambe apambola ye na mosala na ye. Ndumba soko ati dim na église. Ndumba mwasi ya ndumba soko ati mabonza na église. Pasteur akozwa to akozwa te.
soko akozwa po libonzeze po mosala na yo fuluka soko passer akozwa 10 ya mwasi ya ndumba chel po fuluka soko azaki koyamba mibali 10 na butu moko akoma na bango kama akoma na bango tuku na mitano to akoma na bango boni libonza ya chel 10 ya chel ba pasteur bakozwa to bakozwa te soko bolandaki biso na lolenge elongo bani bozongisi matondo na maisha image ya tata kwaku kuna bazalaki na nsima ya matalatala po nini te na assistance ya tata Luzadio Pyramide pe kuna na regie finale tomonaki tata Ngala Nzumbu 9 lumière topesi pe mbote na CGK Mayalu bazalaki na ndako ya mosala mpo ya kotala lolenge manaka ezali kotambola mpo ya biso tolobi kimia ya fumuki mbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima mpo ya manaka isusu matondo